Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote na bakina nyonso partout où vous allez, bienvenue dans le magazine de Bino Kinshasa na biso où vous continuez à préférer na Kinshasa. Université ezalaka place mutu akei kotanga mais na Kinshasa to remarquer na ba université et comme na ba terrasse pe ba bistrot boyo kandenga bakino ba dénoncer yango na micro ya KNB. Merci d'abord. Ezali démarche moko to bandara situation to bandako déplorer ça c'est là après quand même du temps puisque bateau yo ba placaka eloko il y a un certain moment même bakangaka yango mais vu que tango ye kozonga bon en fait bato tunaki muto azalaki à la base de ça bon comme si hasard militaire je ne sais pas il est parenté des histoires pareilles yango persistaka mais jusque là dossier oyo ezali na niveau il y a division urbaine il y a Kinshasa donc na IPK même général Kanyama dernièrement avant la festivité à Noël bah qui dit ça qui quand même gens à bas puisqu'il va rétablir quand même ordre mais je crois d'ici il faut baser la solution puisque ezali ko ça là que bah étudiants bazo koyaka cours il se permet d'aller là-bas prendre des boissons de manger donc bazo ça la université mongo je crois libre ça université missionnaire donc il facile ne pas là pour ça quoi applaudir initiative auto CPL na auto bana il fallait de bango baza na conscience que baya ki pona batanga mais comme na société batu mabe bazanga te bamsusu baza déterminé bamsusu bayaka na bango na ndei mitema na bango elingi po bamona kaka za étudiant mais il n'est pas déterminé pour les études. C'est ce qui fait que bazo me mabe baninga o baza n'esprit fort pour que nous melaka na babarwana. Bon, pourquoi ça ponani ah eza université ifasik là c'est bana classe bazali étudiant ya mikolo mais comment la plupart au coma à 12h 13h l'air étant baninga mususu bazana kata salle ba mususu bazo melana bango masanga bazo lia na ba restaurant donc bazo sala o mutema na bango sepeli yango alo monique eza malamu te to tolérer biloko ya ndenge wana opération to na ngo sikoyo pour le moment ba bar nyonso eza en plein air na kati ya balabala ba restaurant en plein air na kati ya balabala nyonso tozo longola ba garage ba épave ba véhicule o eza abandonné na kati ya balabala nyonso esengeli elongwa sur ordre ya autorité urbaine de la ville. Bauti kolanda ndenge ba autorité ya ba université ba déplorer système ya ba dénoncer ya ba bar aux alentours ya ba université. Yango biso na kati beto ko yebisa ba étudiant ete bozali ba cadre ya lobby. Congo ezotalela bino tango boyaka université ezara pona koya koyekola. Préparer à venir na ya lobby pamba te le passé et rattrapaka biso. Kinshasa et l'équipe partout. Na tango ya kala batu mingi bazalaka na culture ya kotanga ba journaux ya presse écrite mais lelo esala makali susute boyo kandenge ba lecteur pe ba vendeur ba lobby na micro ya KNB. Congolais babo lecture to yebite que soki eza nini ngani ba congolais bazongela ne bana kotanga ba journaux chaque jour journaux otanga ba journaux avantage na mayele mutu ezo ko avancer non ozo fonga makoyeba makambo ya ba pays nyonso mama journaux eteka masute to koma osouffrir na kala to mane ko teke elima na ba salongo so na zo teke elima na salongo na simbia wa donc na osala même pas 30 minutes ou 2 heures du temps na zongi na nganda quoi siko to koma osouffrir fort
bon nazoteka journal mais journal to regreteka iteka mali susu ne par rapport ne bando teka mali boso mais liboso to vraiment to bi que internet ya nango mais à part internet presse eza mal liberté ité a comme mon information moi bien atia na kata journal mais azana esprit ko banga ya mon que to senga gouvernement batika presse eza moi aller non journal eza nango cherté au vi conjoncture mboka c'est ça qui moyen ezali au somba ce qui moyen ezate au telemika au tanta ba titre comme ça OK congolais apenda dans la culture autant gâté tellement que Aza toujours préoccupé na koluka elo akolia des fois vraiment kotanga te po faluara devrait po na poka bana balia. Bolandi a vu ya ba lecteur pe ya ba vendeur et ya journal presse écrite ndenge balobi. Biso na ka beto kolobaka que à part ba réseau ba moyen de communication mususu, journal la presse écrite peut ali moyen ya makasi ya information. Kinshasa et l'équipe partout. Et ça la marathon à Kinshasa et pas ba jeune fille mingi ba ki parali sous place ya ko se maquiller boyo kandenge ba kino ba lobby na micro ya kende. Normalement mutu avant bima il faut se maquiller na ndako. Mais ils ont ba tumsu ba se maquiller na kata bis mutu msusu don eza don ko betisa baninga mabaku so monya se maquiller na bis boye ndeni en présence ba batunyostu. Nabis en tout cas ils ont quoi indisposé baninga so moni qui a 8 ans te qui sont kolana pe au se maquiller et ça peut l'augmenter. Ah maman ba fille vraiment pour la likamwana vraiment to lembi bango likama maquillage donc si na transport il faut se maquiller partout même na arrêt il faut se maquiller mais normalement maquillage to ebikala avant moi si abima na ndako faut se maquiller na la chambre. Ce qui a sisi à le miroir dans salon après abimi. Mais comme il est là, moi si même na arrêt à bis, il faut se maquiller. Même na kata taxi à bis, il faut se maquiller. Aoza mobali oyo, avant ninae, avant atikaya kezo deuxième mobali, la même journée, il faut se maquiller. En tout cas, bon, qu'on maquille partout, on est à ma baie. Faut qu'on maquille kaka ndengo bima qu'on maquille nandaku et si le kozonga jamais attendre la douche, attendre nzela au maquille en tout cas, eza bien. Te soko za kito ko mbala se pano cap. O ba maquille na balabala na banzela ti na ba douche en tout cas batika. Soko za kito ko mobali a kolingo kaka, batika bongo. Ntoko mikocha mascara ti na mipende. Donc mipende ko mi jaune. Tant ko sokola boye mascara na to rolongwa azongi ninga zalaki. Donc eloko yango lazo pesa na conseil na ba fille ba o ba tchaka ba maquillage bongo ba fille ba mekana ko changer comportement na bango ba changer ba za net ba mama ya kala bana ko tcha ba fola tete ba no tcha maquillage te mais bana ko vivre bien ba papa na biso ba linga bango. Bolandi ba kinwa ndenge ba pesi avis na bango na likambu yo etali maquillage na micro ya KNB biso na KNB to kolobaka kake ko se maquiller eza nango mabete mais il faut que la place ni no ko côté la maquillage na yo kin et l'équipe partout. Ba chrétien mingi ba boyaka komela ba boisson alcoolisée ba préféra komela vin alors que ba vin pe ezalaka na alcool. So natali na fête ya Kana oyo Yesu bakende na Marie. Tamba komaki kuna ezali masanga lolenge beli ba boisson alcoolique ezalaki. Bato bamelaki bameli sima nango tango esili. Marie ayepa mwana na ye pona koyebisa eke masanga esili ayebisi mwasi eza tango na ngai te. Mais alingai kolakisa ke yende nzambe kati na ye bonzambe ezalaki. Marie na kobima na yebisi ba servante nyonso bazalaki bosala o nyonso akoyebisa bino. Et après ça tango batikali batoki mai batondisi mai na bato wana. Mais Yesu masi ya bondela ipona mai wana ezalaki 20. Ya on a lobi ba chrétien ba melara 20. Na confesse ba on te pour 20 pesa et langue sara ba doit ba ke zara alcool te mais tandis que 20 langue sara c'est que zara alcool eza mabe pour na chrétien a romela 20 donc ba tika romela 20 ba tika romela 20 ba zara na ba sucré ba melara ba sucré jus normal ba tika romela 20 pour ba artiste biso nde ba to romela ba 20 wana ba nini netinga na za artiste musicien
namelaka nanga masanga te mais namelaka whisky oyo molangi impérial mpo yango nde ebongisaka voix. Mais pour un chrétien, ce total au Bible lobby, mokanda nzambe bina biso c'est que tout s'enivrer du vin te, mais tout s'enivrer plutôt du Saint-Esprit. Alors soko boy masanga primis skol dopé les consorts, no meli vin au sale locoté. Moi je pense que soko meli boy ba vin na biso misu swana boy apé o eza ba vin o ya mindele. Problème est que l'alcool est en kati nde bazolobela parce qu'il y a un trouble à mitu à bateau parce que soko boy abiso o melo abiso ebele o lango o melo ane belé pe o lango. Nam kanana 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17 Bible lobi que nzoto na biso ezali tempelo na molimo santo. Soki mutu aboyi komela masanga o to bengi bière locale mais a préféré amela oyo eza importé doit saline le côté nyo se benga mika masanga doit kimi mabe mokote parce que nzoto wani zaka kana molimo na nzambe ekoki ko sala choix ya bière locale te na bière importée te. Iso na kaini beto ko conseiller kaka que soko mela ka masanga te boya pe komela vin parce que yango nyo so mbale ezan alcool Kinshasa et l'équipe partout. Et comme ça na Kinshasa ba chauffeur ba taxi to pe ba taxi bis ba respectaka ba rek kaka soki balingi ba mema ba client mais tango ya kokitisa ba respectaka yango te boyo kandenge ba kino ba lobby yango na micro ya KNB. To boyaga po ezana ba place mususu soko kitisi bato amona ba agent baye ba agent à l'état o ngai o place o ba tia ba kitisaka bato te o et pourtant to telema kana po taxi ça arrêté. Faut y que taxi mutu ko telemi so brisque o telemi aussi mutu wana okei mais sikoyo oya biso comment ba gens ba comment ko déranger biso o ko telema awa o awa ba telema kate o ko telema awa o awa ba telema kate yango mona ka ke non to lo ba ka ke no to ke na re o comprendre to ke na re po to kitisa bino po yo okende calme ngapena kende calme. Dans un premier temps na biso a difficulté to za na ngwa biso ba taxi men ba panneau ya signalisation ezate ozomona surtout sur la tronçon na biso ya Victoire magasin ba panneau signalisation ezate toza na difficulté moko makasi pa na biso ezalaka pona ba panneau na ko débarquement ya ba client na biso taxi mutu so atelemisi taxi oza totalement ya roya ozwaye mais mutu musu akolo ba no kitanga awa peut-être na virage na royo kozwa mutu na ro kitsa na virage te et puis ça dépend du chauffeur eza ba chauffeur nyonso te. Normalement chauffeur il faut ça na notion tamuke. Autant vous ambusa mutoka o memi batu na kati. Parce que il faut yebandeni o protéger batuana. C'est vrai so yo lingi kitisa mutu, il faut le endroit normal o kitisi mutu. So yo lingi pe o mema mutu, il faut le endroit eza bien. Voilà on par exemple comme mema mutu na courbure. Voilà na exposer ba baza na kati. Donc eza vraiment ba chauffeur nyonso. C'est vrai, eza na ba basala kango mais eza ba chauffeur nyonso te. Chauffeur so eza na notion en conduite, okyo sala eloko bongo te. Bolandi réponse ya ba chauffeur ndenge ba lobby pona nini ba kitaka bato esika oyo bango balingi parce que ba agent de l'ordre ba kangaka bango pamba basengi pe na l'état ba tiela bango ba panneau oyo ezolakisa que eza lié à embarquement lié à débarquement pour incompréhension ezala lisusu te entre ba chauffeur na ba client na ba agent de l'ordre kin et l'équipe partout. Na bongo sala ya mkola lelo docteur Dieudonné Ngoy alobeli ba danger ya diabète na miso. D'abord, c'est difficile de l'éviter parce que après un certain nombre d'années, on développe toujours une rétinopathie diabétique. Le problème, c'est de surveiller, de traiter, de contrôler le diabète. Quand on le contrôle, on arrive à maîtriser les différentes complications qui peuvent survenir. Il faudra soigner la glycémie, la maintenir dans les normes et par la suite juguler tous les autres facteurs systémiques. Mais on ne peut pas échapper à la rétinopathie diabétique parce que après 20 ans de diabète, vous développez la rétinopathie diabétique. Mais certaines personnes développent la rétinopathie diabétique un peu plus tôt. Lorsque, comme ça arrive malheureusement ici chez nous, le malade ne suit pas le régime, ne prend pas son traitement comme il faut,
il ne suit pas les recommandations du médecin, à ce moment-là, la rétinopathie diabétique, comme c'est le cas que ces jours-ci, la plupart des malades que je vois, ils ont 3 ans ou 4 ans, 5 ans de diabète, ils ont développé déjà des complications énormes. Et à ce moment-là, il est très difficile de récupérer la vue lorsque les lésions sont très avancées. Malheureusement, nos gens, quand vous lui dites que ça ne sert plus à rien, on ne sait plus rien faire, la chirurgie qu'on peut vous apporter, vous demande toujours, bon, je veux aller, est-ce que si je vais ailleurs ou si je... Ailleurs, c'est dans les mêmes conditions que nous faisons cette chirurgie, dans les mêmes conditions que nous prenons en charge nos patients. Vice-président Yaba Playboy Yama Tongé dit qu'il leader ya forme a regretté kaka ndenge ba musicien congolais ebele baye barakola tate à part Papa Wemba. Playboy faut ça dans devoir ya Wemba d'agolata donc ça on est artiste morobo. Papa Griff mutatonga bilamba. Nga tongi lamba te eza prêt à porter mon de la sali. Papa Griff agana ni poto kotanga ko Papa Griff na mambote. Ya za nika pire petit ya Nyakos. Ngande collègue nangeza cerveau Nyakos. Bakula mambo wana. Papa Griff aza saper te. Oh na sino Papa Griff aza saper depuis quand comment saper aza cordonnier, aza artiste et cordonnier. Olio pa ba pecha ba ta ba bulangeta molia ya mali. Wawa maman pour tout na pire chez Ibuna. Pour les japonais soi-disant président balio. Non généralisé bango les Papa Wemba. Bango tout ba collègue mola. La potone fait belé au ba matongi. Au ba okuta biso ba play ba ça défi contre biso beta bomba tomber kao. Wa guti ya otunya ati. La bete bolote kao. La beta bo olive ba kao. Na beta même ba leader otanga belé ba kao. Na beta ba fali ba kao na matongi. Na beta ba fere ba kao. La bêta donc presque belé bakao même la viva veut beaucoup la confirmer les prévenir sur du disque pour de la mort watanabe tuna wata tuna ye masalanga ayebi to lingane mbati place moko ayebi ngia za musicien mais ngana play donc musicien na qui play da musicien qui play donc qui play benga biso musicien sans micro et sans podium donc na lata le roi artiste musicien bêta ngazaka Papa Wemba les seuls musiciens en bêta bango tout ba collègue maman bilamba pour la mona pe ba coutrement la ba super bien te ba vete ba futa la ba clip otabo via la tilo robia papa la telo robe le super tableau ba momi ngala ebi ngata de picho na selio sobi peut-être jibe bien là bon ça va alinga ba gospel na jibe to ba collègue bon là c'est normal to ba collègue malobla mo ba collègue mais jibe bien na tangi kombo yo tourner be Playboy nyamba to c'est secrétaire ba Playboy kuka wa bilamba tu fais beaucoup la confirmer na poule de la mort a confirmé dans la mi-temps parce que mon a défi ba guerre et lamba a confirmé ce que Papa Wemba na jibina to lo ba mambagi play et to lo ba mambagi japonais et belé baba japonais parce que ça la ça ba griffe na télé on reste a rola que jamais griffe na télé ça va on veut terroriser bah tu sais la délinquance. Rubrique oyo ekangi Kinshasa na minute oyo bino moko boyebi selfie kanga photo buka kingo seka muke tinda photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo kitoko makasi na compte ya deuxième journée ya groupe B ya CHAN 2016 bolanda ndenge bakino batalaki match ya Léopard contre Angola. Pour la 5-0, on a première mi-temps pour la 3-0. Tant au paiement, la reprise de la débat pour les 5-0. On a première mi-temps, on a 2-0, qui a possession dans l'Union sur la 19e minute. Bien liboso qu'on a 8e minute, Munganga Moutate. À deuxième côté, mais chaque minute, et tu as Boïka, tu as 3 bons, on est pas clôturé Mbalamoko. Louvumbu Boïka, tu as 3 billes. Poto clôturer na 5-0. Biko ba benga boyika. Ba mataba kita kupeza ya biso. Fande on a biso ba beta mais malgré yango biso to sepela. Eskali boyika luvumbu abamba biso la kinto to jubilé. C'est que bien. Ya biso za ya assuré yebanaki. Pour entraîneur à Lobaki, chaque équipe est une nouvelle expérience. Pe entraîneur wana basimba ye makasi non seulement zali mona mboka mais bongo elali. Match legi nango calme, to sepil makasi ndenge ibenga sali sélection moi bien. To legi te beti premier match to gagner, deuxième match peut to gagner, to sepil makasi. Ambiance legi bien, match legi bien et puis
Vraiment, dès la première journée, c'est vrai que l'équipe nationale a critiqué, beaucoup critiqué, surtout pour Ibenge. Maintenant, on est total boyé, vraiment tout Congolais est satisfait parce que ça fait vraiment un bail que RDC à l'écart, après 2 matchs, à se qualifier pour la carte de finale. Les nationalistes, les patriotes, vraiment en boca. C'est un danger pour la victoire. Puisque sélection entraîneur a Sami a fini Magito, Batebele peut finir qui mais biso toloba que to c'est une chance. Et l'ingo la que championnat biso lina foot c'est ma kasi. Pour sa sélection ba joueur ba beta lina foot, ba on aime toi convaincre équipe si na niveau. Erreur est non première erreur est pas coach, et erreur il y a changement. Thomas moment moko boy me chaque alembaki. Et c'est une fois changé dans le manisa. Coin na yende ka coin babi ekoti. Moi berere ezala ki ana soki a salé changement depuis kala. Tonga tout monde a débioté. Bon, pour la victoire en tout cas ça va. Alors les personnes pas si moi changement fait ça ma part. Mais bien on va contacter mais changement ça bien en retard mais quand même félicitations. Félicitations la match. Ebisaki bango ebela le bezate équipe le rôle Angola. Esa bango beta mana na RDC. To ebise bango que to beta bango fimbu chicot. Yango baziamo. Ibenge coup de chapeau. Désolé la mingi ne pas wana eya pour esa biso bien. To beta fimbu. Fimbu tikaye. To tikaye na position yo garder équipe wana tina suka pour rejoindre coupe la biso. D'ailleurs tozo ya la coupe la biso. Léopard il y a pas calcul mais à tout au calcul et à tête quand tu bengue oumela quand tu bengue ta que Gelor Kalala alias Boyka Karandenge Bakino Bazobengae a démentir ba fausse rumeur o ezo circuler na kombo nae na micro ya KNB. Bon, écoute Félité, comme on a eu papa maman Boutelinga ils a kabé à Kalala. Comme on appelle ça nanda kuza Gelor. Parce que normalement on dit que Gege, là on colle, il y a plutôt une avenue moto avec Gelor et Bele Gege. Ils étaient Boyka ça m'a bien, ça peut acteur à film. Ou à salle film, mais la même chose na top, ça va film moi que j'ai bitumba tout ça va entraînement en Afrique du Sud. Moi qui nous tagoya na ndenge lenga ute voyage. Le temps qu'il a commis à Kina, n'a pas écouté que Batparola n'a bien, Batubako, Bissassi, non, moi, comme moi, je suis en train de mais via bar, elle va vivre ce que nous avons écouté ma petite sœur, ma petit frère, via Masanga, Salaté, son atout n'a pas vivre en Ondeni. Pour que tu aies son makimono, et c'est un peu de parler aussi, mais tu as parlé au TK, pour son makimono, parce que moi, je suis la Masanga. Au moins, il y a une jeune fille, à 19 ans. Mais au moins enfant da na ba liement bo eza ata sodome gomo eza bon côté tout quand tu as ba discipline on comprend ata qui soit changer ata ngande ya lobibo na muto na sacrifier na ndima ata kilote na ata lipapa na mboka na ngapona tiki mboka sentiment donc c'est ça la capitale toi ba guerrier puis toi ba étoile donc so moni ngo zonga pour ba zone ba congolais ba coloniser Amérique kin et l'équipe partout. Merci la confiance et fidélité au besoin continuer à couper sur la magazine Kinshasa na biso ouais lobela kaba réalité nyoso ya Kinshasa mingi ya kolobeza te Kinshasa et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya